Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibichon Bombo officiel? Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Nalingi Bino Makasi. En tout cas, installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Matière et côté déjà, je suis obligé et à quoi la bino matière. Ok? Merci en tout cas, merci. Vous savez, tous a toujours un dossier. Il y a Patrick. Oyo Aouti Koti Kabiso. Il nous a laissé que son âme repose en paix. Ma vidéo au bozo monawana, naoche la bino son, il y a ma vidéo bozo monawana. Arnaud Lukusa akangami. Selon ma vidéo, oyo, nazoye la bino ba information oyo tozui. Bolanda, qu'est-ce qui s'est passé? Et la façon dont Betita Azosamba. Ba audio, ils en a kachiwana bokoyo kamakambu. Comment est-ce que ça se passe? Alright? Ndeko Eliezer, bobi que non, aza député mounene, y est pas pessi ba révélation makasi sur la mort de Patrick Lukusa. Bon, mon vidéo wana femme Tamar. En tout cas, ma vidéo au bon landango attentivement. Boyoka tout ce qui se passe dans toutes ces vidéos que je vais vous proposer maintenant. Ok? Ceux qui n'ont pas abonné, faites l'effort de le faire. Abonne-toi, partage, likez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Ok? En tout cas, je vous aime, je vous adore, je vous amour. Sans plus tarder, mes amours, partagez d'abord ça, partagez massivement nos vidéos. Et puis, bolanda ma vidéo au Tina Souka, on se retrouve tout juste après pour commenter. Mokile, ils ont m'embébélé. Nganon lobate. Bolanda binomoko, je vais parler à la fin. Ok? C'est parti. Bongo, information au bapesi biso et outil Lubumbashi. Balobi na biso boye. Betita, mwana mwaswa bomisi Patrick. Azali na maboko ya l'État congolaise. Azali na maboko ya l'État congolaise kuna na Lubumbashi. Ba reta kie bino nyoso bobi ke bakanga kie. Kino moya lelo azaka na maboko ya l'État. L'État asenga ki na etangu l'État kanga kie liboso. Avant que bayoka lelo bakangi Arnaud Lukusa na Zambie. Bakangi na Zambie. Mbela we salamaki barrete à partir ya Zambie. Bazalaki pe prêt abima Zambie. Mais barrete ye. En tout cas, félicitations quand même na service ya ANER congolais. Oyo ba salipe musala quand même. Bongo so toyoki information ya moto boy. Tokoloba nini, tokoloba ke félicitations na service à ANER parce que service à ANER nem te tomboli téléphone et bengi et pandi papa et sinale kuna na ngambu et sali ba pelle tout singe tamboli nde toyoka ke na 16h o ba pesi information que Arnaud Lukusa azalaki arrêté par Zambie alingaki il voulait quitter Zambie na ebité soka lingaka kende wapi nde na nzela wana nde bakangaki l'État congolais asengi Arnaud Lukusa akatisa na ngambo ya Congo pote aya kosala aya kosamba aya s'expliquer comment ce qui s'est passé pour na Patrick Kabuya abengama Mowei wanezali demande ya l'État congolais. Tolo bananu likambu ya Beti o bapesi biso Betita la fille oyo o na Lubumbashi babenga ke bidenda. L'État congolais a tourné na Betita boye. Alobi, tangu oyo babandaki ko beta Patrick, yo ozalaki wapi? Betita atomboli loboko pona koloba na mission à l'État ke azalaki présente. Azalaki présente, azalaki wana baebisiye l'État selon information, l'État lobi. Tangu yo zalaki réaction na yo zalaki nini tangu bazobeta mutu est-ce que réaction na yo ezwaki likanisi ya kobenga police ya ko informer police wana l'État congolais l'État congolais akomi be makasi akomi makasi tala omoni moko boye moko bat basekaka l'État ya Congo. Moni l'État Congo azalokola papa na yo. Moni papa taza mabe ata papa ngo balobaba to azoba papa no azazoba
yo ko finga non papa na yo te po l'état congolais lokola papa za lokola noko na yo monde balbaka noko azanga mbongo mais azaka nécessaire na matanga pe na makambo omoni l'état congolais aka bongo yo bozo seka l'état zalaka te mais na suka atuna mutuna moko azotuna mutuna moko ozomona bema ke non. Et c'est comme si que so ba bengi mbala moko de makaka mutu comme wa aye mais quand même atuni kaka c'est bien il faut féliciter bango. Il faut féliciter l'état congolais. L'état congolais alobi na Betita mwana mwasi wa bomisi Patrick Kabuya alobi na ye tangu yo zalaki sur place ozalaki présente bazo menacer Patrick réaction na yo ezalaki nini. C'est-à-dire, réaction na ezaki nini. Osalaki nini. Osalaki nini. Obenga, ozwaki likanisi. Yako benga mbala moko police. Yako informer police. Yako contacter, yako communiquer mbala moko police. To, ozlingaki, o séparé. To, ozwaki pe temps. Yopo kotaki pe. Na kati ya likita, yaba, na kati ya likita, yaba, association de malfaiteurs. Voilà. Nde sikoyo bongo maloba ya Betita pardon nazobo sana kombo na e Betita mwana mwasi wa bomisi Patrick Kabuya alobi selon ye wana réponse utie pa na e Betita alobi boye alobi yena Patrick esi basilana bolanda esambeli oyo ya mwana mwasi wa bomisi Patrick Betita kombo na e Betita alobi na misu ya l'état congolaise. Alobi ke yena Patrick esi basilana bazakalisu mwasi na mobalite. Betita aza lokuta makasi. Aza moto na lokuta. Omoni mwasi oyo mwasi azo mema mobali na kufa aza ndoki. Azali balobaka ba sirène des eaux. Po mwasi azo mema mobali tia mema ye na kufa aza sirène des eaux. Yozo mona sirène des eaux, bozo zela nine bimana muneko sirène des eaux, akobuka ka lokuta. Akoluba maluba ya solote. Alobi ke yana Patrick, basilana deja, bazala kalisute, mais batuniye, soki bino bo silana na Patrick. Patrick ayaki kosala nini na kati ya ndaku na yo. Parce que bazongi seliye ba audio avant liwa ya Patrick. On a sauté la binongo à tout à l'heure. Et bon, on a continué qu'expliquer bino. Bon, on a continué qu'expliquer bino information outil Lubumbashi. Oyo tango bazo posé. Moi, la sur question. Oya bomisi Patrick. Na information to pesi bino. Arnaud aza arrêté na Zambie. Ba arrêté lelo. Lelo to solana bino. Na Zambie ba arrêté lelo na après-midi. Alinga ki pe abima Zambie. Nde bakangiye. Nde l'état congolais. Azo senga Arnaud akatisa na ngambo à Congo pour justice ça la moussa nango peut-être le lotoza jeudi peut-être Arnaud lobby vendredi soka koti na ngambo à Congo te peut-être beau s'attendre peut-être lundi ou mardi à cause na ngambo à Congo pour aya atelema liboso à justice wana oyo ezaki pona Arnaud na bando bandelaka bino po boyebi ke boyebi ke na ba direct ezaka mona mutu muswa kotika sikoyo a comprendre ne loko lobate donc bo permettra ngana bandelaka information ya Arnaud po bato pe ba okota sika ba comprendre ka boye eza boye c'est ça donc Arnaud bakangiye na après midi ya lelo biso tozu information awa na Paris vers 16h nde balobi bakangiye après midi kuna na Zambie bakangiye na Zambie nde l'état congolais asengi bakatisa ye na ngambo ya Congo aya ko sala justice na ye. Voilà. Toleka na oyo ya Betty batuniye balobi Betty alobi yena Patrick bazalaka lisusu te baboya na deja kala. L'état congolais atuniye alobi yona Patrick bozalaka lisusu te mais Patrick ayaka na ndaku na yo ko sala nini. Mukolo oyo Patrick azalaki menacé ayaka koluka nini na ndaku na yo entre guillemets bozali na ye na relation te. Allez, Betty abandi ko beta munoko liboso ya l'État.
alobi ke ye na Patrick bazalaka lisusu te mais batikala na relation moko oyo balobaka batikala na relation moko ya malamu ya kopesa na mbote na nzela ya kosolola lokola wana beti abi lokola Patrick azaka na mutu ya kolambela ete ya ko cuisinele ete batikala lokola ba camarade mais Patrick akomaka koya kolia na ndaku na ye lokola petit sœur na ye ndeko na ye moko atekaka na magasin ya Patrick batikala ki lokola famille ya relation wana Betita ndenge azo samba lelo devant la police congolaise. Police congolaise moko tolobaka oh ba loi ezate tout ça mais to comprendre pe kaka bibe ko peso sala Betita azo beta munoko mwana mwasa bomisi Patrick azo beta munoko azo luka kaka akima mais akokima yango pe ndenge nini tant que ba élément est belé ezo la kisake yé pas ça du norme azali parmi batu oyo ba bomi Patrick ezali nanzela na ye nde esali ete Patrick akota mabele mais Betita azoboya yango Betita lobi yena Arnaud baza mwasi na mobalite alobi ye na Arnaud Lukusa oyo abomi Patrick coach na ye pe baza mwasi na mobalite aza simple coach na ye azali simple coach na ye oyo abane kokende kosala sport Betita lobi par contre kutu Arnaud na Patrick nde bayebani baza na ba relation ye ayebi Arnaud nanzela ya Patrick selon Betita nenga zo samba lelo nenga samba ki lelo devant police congolaise information utaki e uti na Lubumbashi nde yango tozo pesa na bino Betita lobi ye ayebaki Arnaud à travers Patrick a beti vraiment lisolo nenge Patrick a même qui est ko s'inscrire ye na sport ya ko sala gym wana nde ba yaki ko kutana na Arnaud mais ayebi Arnaud na nzela ya Patrick alobi Patrick na Arnaud bayebani c'est le sambeli na ye bana Lubumbashi bozolanda biso famille ya Patrick obo solo la kinanga famille ya Patrick ba connaissance ba camarades obo solo la ki oyo boyebi ndenge Betita sambi lelo devant police congolaise boya bo pesa biso pe ba élément obino pe boyaki obo zanango obo yokaki pe ndenge Betita zo samba na mission ya la police ndenge zo wangana ndenge lobi ke yena Arnaud ba mwasi na mobalite Arnaud azaki simple mutu na ye kaka oyo alakisaka ye ba physique alobi eloko esalaki Patrick koya tiko kokoma liboso ya Arnaud ezali zuwa selon ye alobi Patrick akomaki na bazuwa makasi tango yo ye baboyanaki tango bazaki lisusu te Patrick akomaki na bazuwa kosala ye bazuwa bazalaka lisusu te mais asalelaka ye bazuwa l'état tout notre colère bon moment batou la colère elle est normale mais c'est que colère na yo ezobota nini ezobimisa nini muteme beaucoup c'est souki c'est normal tu as un corps dans le corps et dans l'âme, il y a les émotions. La colère, c'est dans l'âme, c'est normal. C'est normal de se mettre en colère. Mais ta colère, ça n'a pas ton souba. Boma batu à cause de kanda. Oh, bomi wana zanani. Et ça n'a pas ton soussou. Ba tout kabaninga na sakanda. Oh, tout qui wana amertume, tant que kolela oyebite. C'est comme ça que dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Maîtrise de soi, c'est quand on y makanda, on suki, on makanda wana. Lorsque sikoyo, le fruit de l'esprit, et est-ce qu'on s'associe, on doit kanda, maîtrise de soi et à totomoki, moi na sakanda na yo oboma to ola ke la batumabe, ezate.
Bien-aimé, laisse que le Seigneur te fasse grâce. Tant que Samela, il sera mon Saint-Esprit, ba fruit de l'esprit, et botamakati nanga. Nalingi papo bako yeba nzete na bambu makasi na ba feite. Yango na bondeli Saint-Esprit. Kola katinanga, salami sala katinanga. Que le feu du Saint-Esprit soit réel. Le baptême du feu soit réel en moi. Et consumer les mal. Et consumer les soumous. Que le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit soit réel en moi. Et consumer agitation. Et consumer cupidité. Et consumer mensonge. Et consumer vol. Et consumer impudicité. Et consumer colère. Et consumer le mal, Saint-Esprit. Que le baptême du feu soit réel. Voilà pourquoi, Seigneur, tu avais dit, alléluia, que Yahweh Dieu, l'Esprit de Dieu, toi tu baptises par le feu et par l'Esprit. Saint-Esprit, baptise-moi. Seigneur Jésus, je désire le baptême du feu du Saint-Esprit qui consume le maintenant, deuxièmement, moi c'est un gros vite. L'homme est parti. Ne suivez pas la curiosité, yaba sinabiso, yaba maman. La femme a toujours été curieuse de par sa nature. L'homme a un instinct chasseur, mais la femme, la curiosité date du jardin d'Éden. Asala nengeni, biso na nzambe tozobeta, ye zanengeni bien, na poko nzamba uchi makamuna ye, allez, aina na jardin d'Éden. Ye ande calme awa, odame inadame. Nzambe ba vandi tobeti masolo. Tant que kapesi biso mwasi, une aide semblable, mwasi ya mayeli, mwasi azalaka mayeli kolega mwa mobali, je laisse cesser de répéter ça. La femme a toujours été plus intelligente que l'homme. Et puis elle a attention mi. Nzambe soki ayebisaka ye nini? Ozomona zoba oyo alali, soki otaliye tango azobeta misu boye, yango bakangaka biso facilement. Mais maintenant, oh, yo kamata na jardin d'Éden ye moko nzamba alobi bo simba nzete wana te, biso tozalaka kotala nzete wana te. Kotala tozoleka na musika nzamba boyaki. Aya bandi kotala tango o se déplacer ya kata. Bumango bien hein. Na ko simba ti tolé aller sibiso. La curiosité de la femme. Yoko kamata mwasi eloko nini yango akokende kosala na sport. Ba machine ya sport ezote kama aw. Tiele na ndako. Non mais ça devient... Parmi les sacrés, Yoka, parmi les sacrés, il y a Moutou. Ils ont français, ils ont bon côté, c'est la femme. La femme, c'est le sacré de l'homme. Parce qu'à travers elle, bien que c'est le sacré. Et là, il y a sacré, il y a malam, il y a chair. Même les gens qui font des bêtises sur les réseaux sociaux. Tant qu'on me dit pourquoi yo wana moi, c'est là tant qu'on va boto la yoye donc on gagner. Au kamati moi si kende ko pesa muto amakasi ko leka yo. Papa, au futina mbo. Eza lokola, oke ko pesa lion, oke ko pesa ye tababombela yo. Tala même ba position bango basala. Ya nini? Ya nazala posa ya nini? Moi si nangana linga ye kanenga zalaka wana. Mais ce qui curiosité na yeza, chérie, la ligne na sala bona ko sombe lo machine na ko tala ndako. Marche de santé pe bobimi ensemble. Papa, marche de santé te na ko sombe lo vélo ya ndako wana. Ozo sala kaka il faut tambola petit, faut tambola contempler nature. Na lobi boy, ko tambola zo contempler nature. Nature na mutu ka. Bozana ye. Ke na faire. Oh. Ozo mona. Biloko wana ya batu balingi occidentaliser yoka. Occidentaliser makambo ko lega batu nyonso. Au moins, j'ai compris beaucoup de choses tant on déconne Israël Moutombo que je salue en passant. Invitez-moi dans mon bal wana ceux qui coachent. Aïe. Ce qu'on a zoté là. Moi na mobali ngolo kola moi na mobali. Lokola moi na mwasi, nga moko na zo comprendre te. Mais avant que yaya akitise libiso bana basi moko baza lokola ye. Mais bango siko basi. Na yoka ndeko na ngamba li osombo que je salue azola na makambu. Na zolo obike atikala azotala mwasi wana abosa nika yaki na mwasi na ye mwasi na yaza kina simu mwasi na ya beti ebo asudi oh sima oh ouais. Donc on reste dans une position comme ça ngai na zone tuna cette curiosité là parce que le monde devient méchant otindi mwasi na musala
Balthazar Azozo basé dans l'entreprise publique. Otinda yana sport, surtout na sport papa. Balthazar ango ça va parce que beaucoup bunda na yi. OK nena mutu wana ye muzala na ye alamu kitongo bo ale la ka kotore ko donc futa embongo après le lama. Mais d'abord ngai na koloba bande ko ngai ya mibali boli misangai. Je pense que ce n'est pas parce que moi si na yo azama bendo bomba kaye. Et loko ya cher, ya précieuse babate la kaya. Très bien. Kwanga ya échantillon bali à kangote. Ne prenez pas vos femmes chaque jour. Aux autres chaka ye le kola kwanga échantillon réseaux sociaux oh mon amour mon zela mon amour wano koyoka. Mon amour wano koyoka et je le connais. Aujourd'hui le monsieur est parti. Attention qui bakangi coach wa. Il est resté en vie. Cette femme là bakolingaye d'ailleurs bana basi bazaka matata wana basalele lisusu campagne. Ndako josko ba client ebele ya ko bana solliciter. Et voilà, bomoni bino moko ba vidéo nyonso. Nyonso ngana cheli bino boyoki parce que makamba boye est bon bana raté. Makamba boye bon bana raté dossier il faut qu'on lande là surtout biso ba réseaux sociaux, il faut vraiment bo pesa biso ba information parce que zana mutuba ba bengi ngai babi ko nazo lisusu matière ya bio. Mais j'espère que tout ça lango ata lobby parce que le temps nous fait défaut. Talaka bat bazan musique il faut ba benga toi enregistrer, ba expliquer biso donc c'est ça. Alors moli mona epé manakimia na cheli bino vidéo moko juste na début wana bon mona ki vidéo mo na cheli bino na début eza vidéo ya Betita na hôpital na Patrick malgré nyonso esalamaki wana Betita azaki toujours pembeni ya Patrick et bolingo et ça Roméo et Juliette pour Juliette azaki fidèle envers Roméo mais ce que bolingo oto benga bolingo nini yaki martyr to ya nini malgré bolingo Patrick azaki n'aurait pas mwana mobali wana et pas un mwana mwasi wana mais la fille azala neka muto ba chobres. J'espère que bolandi moi je suis contente koyoka ke bakangi Arnaud ndenge bakangi wana j'espère que arokende directement Lubumbashi. En tout cas service à Aner coup de chapeau na eloko obo sali bo continuer ko sala musala parce que mboka na biso faut justice et ça musala nango. En tout cas service à Aner et sali bien pour na Zambie wana donc Aner baza partout na Zambie. Alors ba bengi et bakangi c'est vraiment une très bonne chose. C'est que Patrick pe azamakila ya hésité azamakila makasi. Alors boyoki de batuni la fille alobi ke ye na Patrick et si basilana bazaki mwasi na mobalité. Oui toko lo bateka que non au moins ça zo le beza lukuta. Omoni mobali soki déjà batie na kisi. Ata ba ebise que non mwasi o aza soki ndenge nini akoyoka na e conseil parce que aza sous les effets ya kisi. Akoyoka te akobanda kolanda mwasi lokola mboa lelo Patrick aza invité bon samba nanani basamba ne bimbete Patrick akufi tala nozo mona ba vidéo ezo ba sur les réseaux sociaux na ebité Patrick asala ki AVC Patrick asala kini nazo ebate na vidéo moko na moi bazo filmer on dirait asala ki AVC donc qui vidéo na coquin ngoteza ba réseaux sociaux na coacher la binoté parce que il y a des gens qui m'appellent pour me dire bibicho solo baka ba vidéo batindo le belé a to monika des vidéos ba vidéo musu na rocha na YouTube awate na rocha na YouTube nanga awate parce que YouTube a contrôlera ba vidéo ezana ba genre ba vidéo oyo ko tia na oyo ko tia ba réseaux sociaux musu ko tia na yo. Mais à pas na YouTube à vidéo ils a trop sensible na ko tchangote na ko tchangote bo kita la place mosusu mais nga na moni yango na ki doule de vidéo ils a déjà sensible en tout cas nga na ko tchangote et ça li passe vraiment non c'est pas normal et ça li passe donc c'est qu'il y a de vérité cachée on auto ebité mais to ko yeba dossier oyo
Toroye bango ti bakokunda Patrick torolobelango kaka parce que jusque là Patrick azana na malili. Patrick azana nous na malili non bakundi ete. En tout cas, il faut bakanga le coupable. Au moni pe Arnaud na muninga nae quand babane kobeta Patrick, je ne pense pas que ba penser ki eko komatina niveau liwa. Coach normalement donc Arnaud wana barokanga donc ausa la prise yeku toza ko na eloko bako limbisa été. Pour premièrement, yo coach sport jamais oko bunda na mutu o ya sa sportif te oko sala ngote wana prison déjà esili prison le baka ba kimisa ye to azana na connaissance makasi so azana connaissance makasi peut-être nde bako kimisa ye mais so azana connaissance te ako pourrir en prison parce que un coach sportif jamais tu peux te battre avec la personne qui n'est pas sportif quoi oko sala ngote à part wana dossier wana prison dans nous sous ya liboso et puis prison ya mi balé et ça que au beti mutongo a finir par kokufa et sili na ena betita en tout cas bye bye les temps bakanga ba complice mususu bye bye donc mino vraiment prison boko samba mais il faut boke na prison oui on peut dire que betita lobby ba boyani na bango na mobile ba boyana plutôt na mobali nae. Alors, bino boboyana, siko na hôpital yo bande ko sala nini. Soki boboyana, mais pourquoi à chaque fois ozaki na hôpital? Tozo mona ba vidéo na en hôpital. O mano sa on a sens yani ya compassion tonini. Ba tuni lisusu. Quand ba bande ko beta, pourquoi tu n'avais pas alerté la police? Obenga ki bango te pona nini? Obenga ki famille te, obenga ki défense te pourquoi? Pourquoi bande ko ganga te boya ko sunga? Donc, Ozaki complice, oyebi, tout ce qui s'est passé, soit au banda qui kobanga prison, parce que l'État va retourner, bon ça connaît, attends l'État mboka na biso bato baloba que l'État koufa, l'État beba, mais l'État ngo, ils appellent l'État ba GTA, ceux qui peuvent bakangio et commis déjà longue histoire, ti l'État bo banda ko samba. Si les tambo silisa soki ba nini wana les tambo kana biso ba olimbisa ote okende vraiment boulou ok alors nzamba sunga to moni peut faire rigola présence à faire rigola na matanga ya Patrick malheureusement Patrick a commis star ka era kofi yango nzamba sunga biso protéger biso to koma ba star air to kokufa te ba komo lobela o mati miniature donc ça les succès envie enjoy pe succès na yo kende to moni Alexandra elle était sur TikTok lelo Alexandra a sali succès tout le monde parle d'Alexandra ce que tu vidéo Alexandra battion so ba yebi ke mono Alexandra malheureusement elle n'est plus en vie. Que son âme repose en paix. Maman n'a ende a commis star, ce qui est vrai. Parce que vidéo nyon so maman n'a coaché ça ba 1 million. Ba 1 million donc a commis star na si maman na nae. Oui, a commis star mais malheureusement, elle a perdu sa fille. Ba fille, boluka mbongo. Bolinga pe mobala ngo na bolingwa solo. Konuka te bolingo oya ko forcer que oche mobile mo na kisi alingao. Oui, l'amour vrai existe. Et au côté na mobile moko alingio a craqué yo à mort ezalaka nango sikoyo biso ba fille ba tantine bana basi to mona ke soki au côté na mobile moko alingio à l'action amour vrai au commissaire ce point faible na yo au comme mona mobile ngo le le côté au mon importance na été pour alingio mingi ezalaka bongo hein eza du côté ya basi eza du côté ya mibali donc so ko comprendre que l'autre alingio makasi au monde que nous avons salama ba akomo sala soki ba biloko nyazo salama ba importance moroboy mais jour au perdre muto alingio na amour vrai donc comprendre que c'est que l'amour donc comprendre le Betita to matato kita malgré tout ce qui s'est passé Betita a regretté Nzambe pourquoi a regretté jour événement mal à regretter tout ce qui s'est passé ces jours-là.
à regretter vraiment, ah Seigneur, fallait na zalate, fallait na kima, soit il fallait donc nenga zana amour déjà solo à prison, tana âge oya yewana. Je ne pense pas qu'il y a aussi 40 à cause de la trentaine. Sur mon colo, je ne sais pas à cause les 35 ans, parce que en le voyant comme ça, au moins que mon la gravité, c'est une jeune fille, mais à combien 40 ans. Alors aujourd'hui, à combien 40 ans aujourd'hui, malheureusement, ceux qui peuvent s'ambisser bien, oui, bah, kokatele ba ane mouki à prison. Mais justice, ça la moussa n'a bien, parce que il faut pas vérifier, bah, yé, bah, bah, bilo repos, et ça, t'es à ceux qui m'ont koufi, mais moutoua n'a comme une raison, t'es, moutoua a koufi à rose à peine à tort. Mais tellement, ils ont les cambouis moutoua koufi, donc, alors, comment, tellement, ils ont les cambouis moutoua koufi, à quoi, comment, n'épée n'a raison. Alors, merci beaucoup en tout cas. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Tokoya kosala, tozo alisusu belema asika, na komemela bino. Ok? Merci beaucoup. Restez toujours branchés. Bisous et bye.